MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Boto MDG TV mafuta ya sika. Zalinga wabino la grande dame avec un grand G. Nzamba pambole la ngai bino. Zava mona bino to lisusu. La saga continue entre Peniel na papa bana et Peniel lobi bana nese bana na e. Elle va tout faire pour na récupérer bana na e. Alobi s'il faut tumba nyon s'oppose au Zion. Na Shaddai en tout cas a osala yango. Makila na ende makila na e. Aza prêt à tout. Bandeko makambu ezoyaka minene ndenge toyebisa bino plus tozola tozola muka. Mo tozo continuer kopela et na ebite soki bato musu ba réaliser maambo surtout ba concerné soki ba mona gravité to pe niveau maambo ezo kozwa tournir mususu. En tout cas ngana okamwa vraiment soki ba boka minduki na d'éponge na ring était to pe ba okita minduki te baluka basi salikambo kana no baki l'autre fois et que eza et aux amateurs en fait. Bandeko nanga déjà pour votre information. Tout à obimisa liste. Peniel tout à obimisa liste. Tout ça là qui est émission à liste. Tout ça qui est émission à liste. Il y a basi oyo Peniel atangaki o bazala ba makango mai kalambai ou encore o abimana bango. Et à ma grande surprise, namoni na commentaire lobby une jeune fille a commis na se ya ba liste wana. Parce que ça des listes ya likolo na C. Abi na liste ya C alobi les noms de l'ami de la tante pardon de la tante d'une amie est mentionné ou encore cité na groupe ami balé alobi et cette tante mobali na ye akangaka ye na ba message ya Mike Kalambai na téléphone voire même ba rendez-vous ya ba hôtel et na minute on est au sola bino bande olibala ne kufa divorce on ezaka prononcé année passée na habité bande ko so bo réaliser makambo fi wana komi message on a websa bino na mur so eza na bato ba kende na compte ya Peniel Instagram ba confirmer mam na oloba na okosate moi si a komi alobike na liste ami balé amoni kombo ya tante ya camarade na ye effectivement tante wana mobile na banda ko soupçonner na Mike akanga na ba message ya ba rendez-vous na ba hôtel nde bando ke kutana na Mike et sala maman na désordre année passée libala ana divorce ezaki prononcé donc na minute libala ana ekufa tolo banini Peniel azo continuer kokosa na mona ina ba commentaire bat ba komi balobi bongo kala wana bimisaki on ta bimison le lopoane. Mais apparemment, c'est comme si tu vas comprendre quand ma mbongo te place to outil, place to commune bisika to zokinda. Apparemment, c'est comme si vous comprendre te. Avant, ça y a intérêt au bimisango te. Lelo azan a raison. Bandeko, Nazako, je ne suis pas totalement d'accord avec Peniel dans sa façon de faire les choses, ok? Mais ce qui est vrai, Babylon azo ça les a justifiables. Ata lelo so baloba ki no samba, batunye le pourquoi, a opé sa ba raison. Azan a besoin mon arabana na mais mobile à l'unité. Yango a lobby que non, il faut baby ça tout. La vérité, on y se bombama a yebi a bimisango po batuba yebake. Mike n'est pas une bonne personne. Oh, akobo la bana na habité so ba comprendre. En fait, c'est ça. Sui ba ma ambo ne zo bima lelo. Lobby bima kité ça à cause de ça. Parce que avant, azaki na intérêt. Peniel tango s'échapper na maboko wa Mike, tango bimara loba. Alobara plus ba agression ya sibisa. Maltraitance oya sibisa. C'était plus elle. À kotaka na carrière, topé na vie professionnelle à Mike était.
parce que bamambo bakisi batunaka ye abeta lisolo te alinga mpe kolobela yango te mais lelo oyo bamambo ezobima babiloko misusu faute de temps ere mona bakobosana tomensiona yango te c'est vrai eza na bato balobaka azokosa mais bon nzambe kaka nde moto ayebi so epenela azokosa to azokosa te mais moi personnellement naondima ye pourquoi parce que eza na babengi yango nini na babiloko moko mike mike oyo elobama oyo basoupsona oyo lelo babiloko penel azobimisa obima neti baconfirmation je sais pas tobenga ni coïncidence en fait bamakambo eza tellement ebele bamakambo eza tellement ebele bandeko penel abetaki lisolo moko ya bamakambo ya masuba babido ya masuba nayebi te bato so boyokaki babido ya masuba mike abanda kobombaka na ndako ye na Joël parce que penel ntango ayakuta mike na Joël na ndako wana babido ya masuba ye penel alobi soko ayebisi mwana mosala papa soki nani kombo na ya bwaka ngo mike ntango ya kobeta ye nkuba babido wana masuba ebanda kosala nini na ndako tokangi parenthèse yango te lelo toyeli makambo ya David Ize frère oyo bozomona bandeko toyebi ye musicien ya Mike Kalambai n'est-ce pas bamikolo eleki abelaka makasi plus ou moins 2 ans passé frère oyo abelaka makasi bamakelele etambolaka mais mpo na nini Mike azosunga ye te mpo na nini azalaki vraiment mourant nzambe na bolingo na ye bikisaki ndeko certainement bandeko vous vous rappelez bandeko makambo eza minene il s'agit de mutakala gospel majabu gospel te me mutakala gospel bandeko na nga na bacapture tellement ebele nayebi te na banda na oyo wapi en fait na mokuse eloko nini ezoleka entre frère oyo na Peniel ndeko oyo Peniel ayaki kose confie na ye musicien ya Mike aza approche ya Mike mpona makambo ya bana ndenge Peniel ana posa monaka mpe bana en fait bamakambo yango ndenge bandi lelo te ntina nde bomonaki Peniel akendaki concert ezalaki frère oyo motu akonseyaki ye ndenge wana wana nyonso ezalaki kaka une façon ya koluka kosimba motema bandeko bolimbisanga nayebi ke eza na bato balingaka Mike oyo ta mosusu bamona neti ke non tozwa para Peniel tolingi Mike te boyeboye ta Mike a motema mabe bolimbisanga bandeko na ngai je vais vous prouver ça mwana na nzambe nyonso soko ndimeli Yesu na vi na yo lokola Seigneur et Sauveur eza na biloko mibale ou encore misato oyo ifo ezala vi na yo oyo ifo ekoma vi na yo eloko ya liboso ezali pardon. Et en fait la première des choses eza na bolingo sikoyo na kati ya bolingo pardon ezalaka moto alingi na ndenge ya solo en tout cas il faut aza motu ya kolimbisa Bible esenga na biso tolimbisa bato baosala biso mabe e Bible ezobakisa soki bolimbisi te bato baosala bino mabe nzambe na bino pe tata na bino pe na likolo akolimbisa bino te sikoyo imagine ozala na rando na nzambe so nzambe alimbisi yo te vino eza nde ye nini donc ti bomonaki Peniel akendaki concert ezalaki une façon kaka ya koluka se racheter mpona babongisa na Mike non mpona libala me amonaka bana bandeko Mike akangi motema na ndenge asenga bapardon mais franchement vous direz qu'il est pasteur, vous direz qu'il est homme de Dieu. Peniel akomi na bamessage alobi David Ize bozela natangi na bino message oyo Peniel atindeli David Ize bozela wa message ya David Ize yango oyo bozela akomi boye je vous ai déjà dit je parle personne vous êtes tous complices et David toi aussi je pleurais au téléphone et je t'ai partagé ma douleur par rapport à mes enfants. Tu m'as donné une fausse espoir que tu allais m'aider. Tu m'as encouragé à aller au concert de Mike, sachant qu'il allait se jouer de moi. Tu savais et tu l'as fait quand même. Bozoyoka. Ndeko wana Peniel aiko se confie pa na ye. Babane ko solola. Et na ko solola wana ndeko wana lakai Peniel ka ko aider ye. De façon que frère Mike andima.
pour mon arabana nzokande ezaki piège. En fait, c'était quoi la chose? Capture en pesalia. L'autre fois, on a eu un message, mais j'avais oublié. On s'est le fort na souka, na tchela bino ba capture o. Do boba na opposé pour botanga yango. So comme un message botier pose botangi. Eza moi belé, je ne saurais pas peut-être tout lire. Mais na otanga l'essentiel. En fait, na mukuse et là on igne les kaki. Penyela yo se confie pas de quoi parce que aza musicien Mike Alamba il va approche. Croyant qu'il y a tout ça, tout ça. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et il y a qui kokoma ke Madjabu na ba Mike Alamba ba comment ko utiliser frère wana contre Peniel. Neti ba yeba ki ke yena Peniel ba bana robeta bakati. Bango sikoyo parce que frère wana na Mike ba bebanaka. Na Madjabu ba bebanaka. Certainement nana capture un message wana awa. Babanaï ko kanga soki pe album na ye babanaï ko menasaka et même temps alongo na label ya Madjabu babanaï ko menacer de mort. Après baaki ko zongela ye ko zongela bazongela ki frère wana ezaika uniquement pona bazwa ba information ya Peniel ba sombela ki même na iPhone parce que boyebi iPhone ezala ya enregistraka ba message nyonso wana ezaki pona nini pona ba piéger Peniel bazwa ba information na ye. Yango moni Peniel alobi na frère wana nzokande oyebaki ke Mike va se jouer de moi deux ba jeune abimi obanda ko sala. Yango moni Peniel abimisi ba makambo alobi so frère wana ko contredire ye a ko contredire comme ça ye abimisa ba message nyonso ba sololaka. Na ndenge frère wana bando bengaka Madjabu Mutakala gospel au lieu de Madjabu gospel. Pourquoi Mutakala gospel? Mutakala gospel parce que Kaba mambo et le bamarana c'est banungu bimara par rapport ya kibaki sina kindoki ya Madjabu. Le frère avait confirmé à Peniel que Batouana bayaki nde ba ciblé ba étoile ya ba jeune talentueux ya ba chrétien et ba adorateur et puis pour ba salela ba ora ya bana bato ya ba masolo déjà Toyoka et lui qui était dans cette boîte va confirmer ça. Que dire? Que dire? Je vais quand même faire un effort na mekaotanga ba capture ndambo na nango et puis après bongo toro chiter. Toro pesa conseil et puis toro chiter. Bandeko lisolo mo eza na katia epesi mawe epesi pasi nakanda bozela nanu na otanga lisolo na suka. Et voilà. David, n'est-ce pas toi qui me disais de faire attention avec les organisateurs de Mutakala Gospel? Bozoyoka. David a dit Peniel ke bana couple bondo. N'est-ce pas toi qui as subitement arrêté de me parler quand ils ont vu qu'ils pouvaient t'acheter en lançant finalement la promotion de ton album? N'est-ce pas toi qui me disais qu'ils t'étouffaient parce que tu me parlais? N'est-ce pas toi qui m'as dit que Mutakala Gospel vous avez donné tout et des iPhones pour que balandela ba appel na ba message na bino? N'est-ce pas toi qui as dit recourir à m'appeler sur Instagram uniquement pour ta propre sécurité? Aujourd'hui, parce que Nandimi est en train de cartonner, tu as tout oublié et tu m'as donné le dos. N'est-ce pas moi qui est entré en prière pour que toi et Mélissa conçoivent? Tu cherches les enfants, non? J'espère que quand tu les auras, on ne te fera pas ce genre de sales coups. Voilà un message, Peniel a commis Nandeko Nabiso wana. Bandeko. Mutakala Gospel, parlons de comment votre propre artiste David Izema dit de sa propre bouche que votre label est une prison à ciel ouvert. Que votre but, c'est de cibler les étoiles des artistes au Congo pour vos propres intérêts. Déjà tongo. David devait quitter le label en décembre 2023 et il avait peur des menaces venant de la part de l'organisation. Lui-même m'a dit tout ça et nous avons pris du temps à prier. Comment ça me concerne tout ça? David m'a dit de sa propre bouche que spirituellement, si Mike est sous leur emprise, mes enfants aussi seront touchés. Parce que dans le monde des ténèbres, si un père est esclave, ses enfants deviennent aussi automatiquement esclaves. Si c'est faux, que David vienne nier.
j'ai toutes les preuves. Est-ce que bandeko bozoka ba makambo de quelque part ceux qui peinaient la zone Lucas récupérer bana ezaka pona ba affection parentale te mais ça quelque part spirituellement azo réaliser que bana ba courir danger parce que Madiabo eza prison et ceux qui Mike azali moko ya ba prisonnier bana ne pe ba oza ba prisonnier yango azobanga ndeko wana David wana falaka alongwa na ye Madiabo depuis décembre dernier mais aobanga ba menace na part ba Madiabo siko boyebisanga nanu kibonzambe eza wapi soki ya bino entreprise komi ya kobangisaka bato ya kolandelaka bato mpona koluka kosalaka bato mabe kibonzambe eza wapi toloba te etango bato baza koloba ekomi ono bino boye na boye nanani nanana ceci cela nana bino boyebi ntango Madiabo ebandaka sika édition ya liboso nde nini babenga bango banani comment on les appelle encore parmi bana oyo babandaki kosala concours kuna balandana misato bakufa et comment est-ce que bato basoupçonna balobaki bango balee bana bato tout le monde nous savons tous makambo wana et na babiloko ezokobima de gauche à droite mikolo nyonso ya moi personnellement bon nalingi mpenza tro nalobela bamambo nga nayebi te na oyo nayoka te e obima neti keno biso nyonso tozokombattre me néanmoins toyei kobeta masolo ya mampenyel azoloba ok toleki l'homme spirituel juge de tout. Vous savez bisika mabe ezali moto spirituel ana besoin ya 500 preuves te lelo koka moko peut-être akomona to akoyoka to mibale avec les discernements ou encore l'aide du Saint-Esprit il va tout comprendre donc j'ai pas besoin ya koloba bamambo ebele to bamambo misusu eza bamambo na bango etali bango muna moto avivre vie na ye bandeko mambo ezali minene makambo ezali minene ndeko falaka longo mwana longo eza te azobanga frère oyo beyebi période moko abelaka mais pourquoi Mike azosunga te pourquoi Mike azokipe te nzoka nde eza parce que bamakambo ebande koleka nkulisi ya molimo lisolo moko namoni na kati esalinga mpasi na mawa certainement boyokaka ntango bato balobaki Mike azalaka motema mabe Mike azalaka ndoki Mike azalaka boye Mike c'est un méchant Mike c'est un faux Mike bandeko boyoka lisolo penya la beti alobi boye pasteur Mike parlons de comment tu as orchestré l'accident qui a failli tuer Hamid Ngenda, ton batteur, de plus de 10 ans. Drumer à Mike Kalamba, il y a plus de 10 ans. Tu étais fâché parce qu'il avait pris une moto chez un de tes connaissances sans demander ta permission. Kandaka ya Mike Yangwana, silikela mwana wana. Tu as organisé qu'il soit filé et cogné pour qu'il meure sur la moto, un pasteur. Il avait cassé son bras et ses 2 jambes, mais il n'était pas mort. Tu partais même à l'hôpital, là où il était pour prétendre l'aider et pourtant il était là à cause de toi. Dieu est miséricordieux. Hamid n'est pas mort, même si c'est que tu voulais et c'est à quoi tout le monde s'attendait. Tu n'as pas le monopole de la vie ou la mort. Pasteur Mike, Dieu seul. Là, Nzambe eza passé. Nzambe eza maminge. Bater na ye. Drumer à Mike. Akenda sope kozwa moto et pas ba connaissance à Mike. Mike asepelaka te. Asili kaka. Et puis Mike va demander bakena kotuta ye na moto wana. Akufa bandeko na ngai. Bozoka niveau makambo ezokendele. Akufa. Garçon na buka na maboko na makolo. Akota hôpital Mike azokende pe ko soutenir pe ko assister on dira lingi mais pourtant il ne moto azali na sima ya malheur mwana mobali yo. Penya la bi makambo ndenge nini parce qu'à l'époque bazara na ensemble. Sikoyo boli ebisanga nanu makambo nyonso penya la zo fondé kaka. Penya la ofondé.
parce que bato balobi ke no azokosa tous bamama nyonso azoloba azokosa eza ya lokuta oyo nyonso mpe eza ya lokuta bandeko problème te Peniel azoluka malheur ya Mike Peniel azoluka ruine ya Mike Peniel azoluka Mike akufa baconcert ebetama te nanani nanana bato mosusu balobi tokokende kaka eta makambo belebele et moi je dirais ceci Bible ezoloba elomo ebombami te na miso na Nzambe et Dieu atika impunité ba méchant bandeko c'est le résultat dit la Bible qui font cesser les contestations tozaka awa nangana bino soki makambo nyonso Peniel azoloba c'est vrai peut-être modèle amemeli yango parce que toa ndenge moko te yo so oza moto akimia okotika nyonso na maboko ya Nzambe ya bongo te nga ntango mosusu mpe na kosala neti ye te mais ye aza ndenge wana ajuge ke amemela makambo ndenge wana lelo so basambisi ye akose défendre aloba bale pourquoi amemeli makambo bongo mais na nyonso bandeko nga na koloba boye tozaka awa fin ya bamakambo justifie les non coupables et condamner les coupables si réellement biloko Peniel aloba eza ya solo bandeko tozaka awa Nzambe na bonzambe na ye aosala en sorte que Peniel peu importe makambo oyo tribunal ekata a récupérer bana mais soki kama Peniel aloba eza lokuta ndenge bato nyonso bato mosusu baoloba eke azolinga tout prix Mike akufa abebisele carrière akosele makambo Mike akota sa mabele bamisu baloba azokoka te kovivre sans Mike nini esilaka te mobali si aboya yo problème te soki mpe eza ndenge wana bandeko suka ya makambo eopesa raison na moto oza na raison pe tort na moto oza na tort nalani mama leki ya Mike kala ya pardon ya Peniel dommage que moi totia nyonso awa eza te peut-être soki tokosala émission mosusu nsima nalani mama leki ya Peniel na live moko alobi boye Mike ayebi biso ayebi famille na biso ezala kota famille ya mama ya Peniel ezala kota famille ya tata Peniel biso osambelaka Nzambe ya solo mwana biso tia osaba makambo azosala eza parce que aobunda mpona bana na ye parce que mama abota bana wana topekise pe te mpo tokompatir tozoyeba mpasi na ye biso tokoloba te certainement ta mosusu bato baozela toleka na réseaux sociaux parce que eza na bato baoloba eske Peniel aza na famille te abi problème te toleka na réseaux sociaux te mais toa na Nzambe abi mwana biso abala vierge quand nde na bisaka bino l'autre fois au fait tout le monde connaît que Peniel a épousé mwana biso abala vierge mwana biso toyebaka ye na makambo mabe te lelo mwana biso omi dépressif et ntango mosusu cause eza pe ye par rapport a bamakambo ebele mais tosambelaka Nzambe moko lokola ye alobi ya na Nzambe problème te biso mpe toa na Nzambe tosambela Nzambe wana Nzambe okata makambo abina oloba ebele te esa biso pasi na famille komona mwana na biso modèle akomi lelo Peniel akola boye te Peniel azala mwana malamu moto nyonso ayebi donc faut sentir que aloba na pasi na motema aumela ye pe te asengi bakitisi na live akiti bandeko kande na utoloba Nzambe azala juste juge entre Mike Alambai na Peniel soki biloko Peniel azosala na babiloko azoloba cause eza Mike
et que mambo eza solo nzamba nzambe akata mambo na faveur à Mike ya Peniel. Mais ce qui peut le contraire que Peniel a ma B nde ba lo ba que non aluka moto ya Mike ou encore aluka ruiner vie à Mike problème te nzamba okata makambo na faveur à Mike tozaka awa mingi olobeza te mais sauf que niveau mambo zo kendele mabe makasi soki ba olinga ba sisa likambo na amiable dans l'amiable aux amalamu na habité hein si bon penda ba okanisa nini nde bazana na mituna bango particulièrement Mike babilo rezo bima babilo rezo lobama bon soki rose mi lobelake de toutes les façons les gens parlent ba continuer moi je m'en fous moi ceci c'est là bon et comme toroyeba to mona biso na suka que Dieu vous bénisse abonnez-vous massivement merci au revoir bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.